ayebi singa po na babone no e mata na na soki ke na règle na pesa yo pe lokwa oza babone belete il fallait osa nini il fallait o mata na oyebiso secrètement boye nazwa babange unique nanga nakenda pesa epa mutu moko boye aza mpe nganga te namoni ke eza nango mutuka ya confort ekozala bamemanga bisika basalaka babange unique na mituni siko poni ye atikali nga nakenga moko po ye nde mutu atindi nga makambo ye atikali ndeni ayebisi nga yo kende kobanga te basalo mabe te batika libanda nga na etokoti na kati ya ndako na chambre ni na ndako ne pe ezalaki normal ezalaki ni babougie eloko moko te nazwi babange unique na bimisi na pesi ayebisi nga kanga miso po totalaki soki babange unique eza yo wana ye mutatoni yo bongo pasa alikuwa teste baye bakeso babande génique oyo nango wana eza yo. Oui. D'accord, ok. Après là on a quoi na okili bumpasi makile tangi après aye atuninga oza mposa mbongo to ya iPhone nayebise na posa mbongo azwi mbongo apesinga na telefone na iPhone bongo $600 na iPhone 14 Pro lelo pour na mona ezesu normal te parce que na c'est deux mois d'arrêt souté parce que camarades na ngai mona da alakisinga na sexe na basi bon et baby et poli contenu nini ya ba vidéo oyo bande kocha ozaki na poso koma na ba followers ebele ezaki ba vidéo nini bande kocha bon ezaki ba vidéo na banda bina ndala tablement mukie kilota mukuse la mukuse de so bini bongo aluchi na TikTok na ouais par la révélation ya guide à Saint-Esprit on a envoyé bisayo. Vous êtes vierge. Oui. Place au kindaki wana. Des place bazui virginité na yo. Na sima oyo monaki makila kotango na makolo ekiti na tapi. Apesa ki papier mouchoir. Oui. Et papier mouchoir wana des places à soi qui mobimba na yo. Yawe supangu nayo na mabota supangu nayo na bekilizi yawe supangu nayo na banation nguya nayo papa nguya nayo yawe soba moya mokondi soba moya bomana beka soba moya Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne sur Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance ainsi que de la fidélité au Sarabiso dans le meilleur de chaîne au Ezalaka sur Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci infiniment à notre sponsor Ezalaka, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à travers Jésus-Christ, n'a Bisso, Makasi, santé paisible, à Pamboli Bisso, à tous égards.
on lali penza on lamuki et au bouger le bouger au lingo senge loko quelconque au telemi yo mu ko simbe loko wana ezala na makasi na bisote ezala na makasi à Jésus parce que azalaka au contrôle peu au rendez-vous ya ko batela biso Jésus wana otolobeza Jésus Christ de Nazareth ezatengende bato so ba ka suki mamoko GT Jésus Christ de Nazareth yene mutu azalaka sponsor numéro 1 nakati ya le meilleur de chaîne où ezali chez Biso Télévision. Merci aussi à l'équipe technique, équipe solide il y a chez Biso Télévision. Merci à Papa Denis Moussolo. Merci à Maman j'espère Kachama à niveau de la caméra. Merci aussi à Papa Israël Monzo à niveau de la caméra. Merci à Papa Jacques Milambo. Merci à Ndeko Deyo. Merci aussi à Junior Guy. Merci à Papa Zara. Et merci à Papa Ben. Merci Lisusu na Papa Chiki Mokade parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Papa Chiki a payé opportunité les canards émission ainsi que derrière le masque bravo Jésus et Papa Chiki so payé biso c'est parce que Zamba zaki na kati na yi Zamba patali grâce au tozanango dengandimi que tous les cas na le meilleur de chaîne chez Biso Télévision. Merci infiniment vraiment na Papa Chiki Mokadi. Merci aussi à la famille Mokadi Mobima. Merci à Maman Ludi Mokadi. Merci à Junior Mokadi. Merci na bandeko nyonso batalaka émission oezalaka bravo Jésus derrière le masque so ke koti na kati ya chaîne oyo pour na suggestion na bino ba commentaire na bino merci parce que to moni bolingi biso et bozo continuer ko aider biso pour que te ba kosala mosala ndenge singeli papa Eli s'il te plaît est-ce que bag wala ko longola te de lo na bag ete na loboko parce que bag nete muto ko sala miracle et muta sala miracle les ensemble so qu'on dit Jésus comme Seigneur peut sauveur aux en a capacité il faut à la canne logo quelconque pour que miracle salamaté à travers Jésus né en salle miracle parce que la 2 Chroniques 20 croyez en Dieu vous sera affermi croyez à ses serviteurs vous sera délivré et mutabi qui s'est ensemble biso mutabi qui s'est raté ensemble né mutasalara au rendez-vous au contrôle na kata oesika parce que alliance auto salanaye les atato beleli na moment nini a répondaka yango ezala te bilo auto salara na beaucoup ba chenette bag ainsi de suite ezangolo ya Nzambe. Merci Nayo, merci pe Nayo mutu o na mo s'abonner te. S'abonner ko, je Biso Télévision ezali wana s'abonner. So lingi pota la biso na niveau ya TNT, luka chez Biso Télévision. Bandela programme Nayo ya ba chaîne au monde chez Biso pour apparaître. Ozala ka édifier. Ko linga te ba betelo toujours les solo qui na tala ki mission derrière le masque, na tala ki mission bravo Jésus. Te yo mo peta le mission. Et mission o ezala bravo Jésus derrière le masque. Ezaba mission oyo e pe sangana yo makasi ezo fortifier biso to mona ke Nzamba za vivant Nzamba tiki biso te toye ba pe lenge nini ya kosala reste ya vie na biso yeba ko s'abonner na le meilleur de chaîne ezali chez Biso Télévision pour na ozwa kaba notification le moment où émission esika et konti yo moto za na posa ya prière yo moto za na posa Nzamba sunga au mona loboko na yi à travers le serviteur ou bazara na chez Biso Télévision ndeko papa ndeko maman ndeko yaya soko bengi numéro où ezali plus 243 96 66 66 604 orozwa papa chic oyebisi papa chic naza na posa ya papa Mosolo naza na posa ya papa Eli papa chic a retransférer numéro ou soit papa chic a reçoit contact na biso pour que prière eleka na ndenge be yo pe moto lingi koya chez Biso émission bravo Jésus na kati ya chaîne chez Biso ba organiser 2 jours ya prière et Rosala na espace où ils ont la carte Afrique il y a qu'à vraiment nombreux ils en ont 8 live autant les la carte chez Biso Télévision et chaque moment émission tout les qui ça peut ça juste des programmes wana pour ne permettre yo ndeko oya ils en ont moins qui ça ils ont musika te benga papa chic sur aux appels geste olimo sala geste na yo et vous permettre yo moi 10 francs na yo wana ekota na kati ya église ya bravo Jésus pour que permettre yo Nzamba sala ngulu au mona loboko na Nzambe so pour moni que na niveau ya téléphone et mususu au rejoindre biso te to bengi peut-être papa chika yambite au komi na bakombo o s'affiche so za posa papa Denis Monsolo comme papa Denis Monsolo ata na niveau Facebook ata na niveau ya Facebook on dit papa Elisi na ndoko comme papa Elisi na ndoko a apparaître au komeli biso message to koyeba ndenge nini ya ko répondre yo na yo muto olingi muso leka na TVT mais juste ozala
connecter, to osala communiquer avec les serviteurs de Dieu au Balikaka. La émission Bravo Jésus derrière le masque, to osala au rendez-vous pour na kosungayo par rapport à ma préoccupation des nzambe par osala biso ngulu ko pesa yo et yano na ba difficulté aux hommes nango. Na émission lelo eza derrière le masque. Na derrière le masque lelo na jana ndiko nanga mwasi et ayo le kabiso. Vu qu'il y a un problème de déranger, na mega ko tout na été pour na yeba détail ndengeni na yebisi yaka tous en akata plateau. Et ngana bino to comprendre le lenge pe o azo lobela biso a. Et le rôle nzamba za la rendez-vous a resunga biso pour to pesa solution na problème o aina mo. La grande la pesi bino mbote. Bonjour. Bonjour. D'accord. To sepeli ko yamba yo na le meilleur de chaîne chez biso télévision na émission ezali derrière le masque. Alors, yamboto banda émission na yo to kanga miso to sabela. Seigneur, te pesi merci parce que au pesi biso makasi opportunité ya komona journal lelo. To sengi ozala au rendez-vous pe au contrôle na émission lelo. To sengi ngolu pe grâce na yo ezala likolo na biso. Nyoso to kosala lelo to sengi ozala na biso lokola alpha pe omega. Nyoso koko telema lokola distraction na moment on dékoyer ko avouer mabe o ya sali to arrêter yango par le nom de Jésus-Christ. To sengi na yo o kamba biso ne bandeli. O soka na biso tina soka o pesa biso solution par rapport ya problème on dékoyer nango. Nde to lobby lokola selon son. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Yaya. Yes. Problème ni sali tous en abino na journée lelo. Bon, nazalaki na problème boye ozo tumisanga. Baita mo ape voir to yoka yo parce bande ko bazota la biso ba ba pene ni na yoka yo. Bon, nazalaki na problème boye ozo tumisanga yi. Yango nde après nde okota TikTok na moni émission na bino na contacter bino pour na ya awa. D'accord, problème ozani ozo tumisanga. Bon. Nazaki et pas mes parents n'ont pas mibale. OK. Après un temps, zaki ka discussion, papa na maman bazo discuter. Après un temps, bakabwani basa divorce. Papa nanga azunga aketi kanga et pas maman nae. Le quoi papa zaki na ba voyage nae ake Gabon, a voyager atikinga et pas Koko. Atikinga kuna akei nga pe na komi otanga nazalaki na téléphone te na tungisi papa na yesi papa sombela nga téléphone apa papa sombeli nga téléphone ana ebanjo edenga après un temps na fongoli si TikTok na fongoli si compte TikTok na banjo sa ba vidéo na nga kobina ba video msusu ya koyemba misusu ya kubina. Après un temps na moni ami mo boye yesko ba vi na ina ba bone na ezebele na banjo komela na komela azo répondre ngate azo répondre ngate. Après moment ye moko mutu o na banda komela na banjo après ye ayo komela ngai po banda mona nazo tagi ba video nae abandi akomelinga bo tokuta na place intel jour un peu koki tokutani ni na restaurant na Gombe tokutani na restaurant na Gombe. Après abanjo expliquer nga moninga nde naza boye ba bonne na nga yo pe lokwa oza babone belete il fallait osa ninyo fallait o mata na ye biso secret ma boy na bi secret abi oui na ntimi abanjo ye bisanga secret aye bisinga po na babone no e mata na nga na soki ke na règle na pesa na zo baba unique nanga nakenda pesa et pas mutu mo boye aza pe nganga te aza ndoki te mais
nakenda apesa ba banjenique na nga kuna po babone na ngai mata. Wana camarade oyo yokutani na ye. Oui. Ndazo apprendre yo ke yazo ba bande génique na ye ayenda kopesa mutu moko ba bande génique na ye. Oui, après tu wana eleki nango ayebi tozongi ayebi singa tokuta un jour mususu wana pona expliquer au bien. Nakei ekomi abengi nga yaka ka place oyo tozalaki ana tokomaka kokutana ayebisanga masolo ifale kokutana na chef ango boye na boye. Toku jour wa suka abetelinga liso nyonso ayebisinga soki oregle fallait osala nini opesa ba banjenique no. Nayebisinga na regle te na oregle na semaine oyo ezoya. Ayebisinga oui c'est bon semaine oyo ezoya kasi osala nini oya na ba banjenique no. Ayebisinga omoni so opesi babone no ye komata oza omona nga nde na telefone te nga na nini o nazalaki na 12 tinde nakomi na 16 boye eza po na makambo wana o na apesa ba banjenique na nga ndo omona babone na ngai mata yo pesa opesi bongo babone no ekomata okoma star na trouva normal. Nakei et comme il peut jouer un peu na régler pour parce que na ko régler na régler trois fois par jour na régler na baba génique na zion na bombi a union so misatu na kieto kuta ine pe na camarade na restaurant ayebisinga zela na obenga nani na benga patron na biso wana aya tofandi nepe wana tofandi na minute abengie tamoni mutuka mwaboye eye wana mutuka confort eye wana ayebisinga camarade na akoti ami wana akoti na restaurant na zai ayebisinga déjà ye c'est préparé déjà. Ye lokwa mutuka o azaki na mutuko na ebite so ezaki ya so ya nani ye akoti mutuka na ayebisinga yo ifale okota okena bango okena ba chef tokoti na ba chef na kati ngasko lokwa ko banga lokwa nde nyone ebite na koti kuna ba climatiseur bon on a trouvé normal ba climatiseur na monique eza na mutuka ya confort ekoza ba memanga bisiga basela ba banjenique après tomati na mitu nisko poni ya tikali nga na kenga moko po yende mutu atininga makambo ye atikali ndeni ayebisinga yo kende kobanga te ba salo mabete. Na trouva encore normal na kiei tomati ya mutuka to kiei to komi pe na ndako ya patron na to kepe to zaiki na bango batika libanda ngana tokoti na kati ya ndako na chambre ni na ndako ne pe zaiki normal ezaki ni ba bougie eloko monte na zuba banjenique na bimisi na pesi abandi net kosambela abandi osambela no kalukwa au moins de ba chrétien de ba sambela ba parler à langue. OK. Est-ce que no yo kalukwa bande lukwa bongo te mais lukwa ba musulman de ba nzembo ba musulman lukwa ba prière ba musulman moko banga bon na kanyi ayebisinga kanga misu wana na kanyi misu te mais le afongoli na misu ne na moni misu ne rouge ayebisinga kanga misu o total ke soki ba banjenique eza yo
wana ye mutatoni obongo parce que on tester ba question ba bande génique oyo na ngwana ezeyo. Oui. D'accord, OK. Après nakangi miso abanjo saba nkamnyana na kwei na parce que na fanda na tapia pembe. Na tema na tapia pembe ye azaki so na tapia rouge. Na temiana après na kwei na tapiana. Après na lamuki. Na lamuki. Ko lamukana na tuni wa baban shiniki. Ayebi singa zala calme ezali yo oyo pesa baban shiniki no ezana ngona ndika monte obanga ezateke na abuma ona solo lo kama bete. Oyela ki ambongo no na yebi se oui. Ayebi singa ozo mbongo to ozo iPhone. Na yebi se pesa ngambongo. Apesi ngambongo $600 na iPhone 14 Pro. D'accord. Na apesi $600 na iPhone 14 Pro. Oui. Tous en ont malé mais wana pour te comprendre. Wana tiyo ki et pas messiango wana camarade nous aki sauté. Azaki sauté atikalaki. Camarade atikali. Ay camarade ayebisaki yo ba bande génique ba so opesi apesa combien la bande génique moko. Na moko apesa neti ba 150. Ba $150. Oui. Ce que yo me met combien de bandes géniques? Na mimaki misato. Même misato. De na misato yo mimi so ko peut payer mbongo ezala au délai $600. Il faut ezala $600 mais il y a payé $600. Oui. OK. Après on paye $600 après payer sur notre téléphone iPhone 14 Pro Max. Oui, apesi na téléphone. So tango kindaki pa na ye osabia kindengeni. Nalata Jeep mukuse na body ya pembe. Ya pembe. Oui. Alors il y a tellement na tapis à couleur rouge de otoyebisanga. Oui. Yo tellement na tapis ya pembe. Oui. Siko ayebisa ki ndenge nini po obanda kokoya wana esa oke azo tester ba bande génique wana iba so eze yo to ezaki ndenge ayisa mo balon ni avant to kindi na parti po to kati tongo biki apeso iPhone 14 to zongo mo muke wana mais to zongo mo muke sima po to za na compression. Bon. Ayebisa na kanga misu a tester so baban génique ezanga. Après na kangi misu na kwei. Là na kwei yana na okili bon pasi. Donc ils vont passer makile tangi. Makile tangi? Oui. Na tapis au télémaki? Oui. OK. Après tangi na telemi. Force paye ya telemi za ki teli bon passer makasi quoi. Le quoi muto a ça diarrhée mais bon oté makile bimiana na telemi na tapis. Na temi na tapia ebi singa ko bangati ilo monte mabe esalem. Après na tuni wa baban génique ebi singa baban génique ezali ko bangati mais yo yaki apo na lukambongo te na ndimi wi na yaki ko lukambongo ebi singa zela na go zela na akezo mbongo na téléphone wana alakisinga na ote alakisinga ni mbongo ni téléphone après aye atuninga oza posa mbongo to ya iPhone na yese na posa mbongo azimbongo apesinga na téléphone na iPhone. Bon, $600 na iPhone 14 Pro. Na 14 Pro na trouvé normal. Po nga ayebisanga po na mbongo. Kamadi na nga ayebisanga po na mbongo. Mais na trouvé na téléphone. Na trouvé normal na bi cause a chance na nga. Après ayebisinga zela na ke zongisa na ke tikao na telemi pe na zelie
ake s'échanger alati bilamba mususu après tobimi akoti na mutuka toyaki nango na confort wana akoti nga mpe nakoti na bato ne azalaki na bango tokoti après tokeka na gombe wana bisika oyo bango bayelaki oyo bayeki kozwa nga kamadi na nga mpe atikalaka na mutuka ami na nga na atikala na mutuka wana toye mpe boye akitisi nga ekutani na ami wana ye ami ayebisi nga zela nasolola na bango nayeba mpe makambo na bango basolola ete nayeba makambo basolola ete wana baosolola na ami oyo amemaki yo epa na ye oui nde basolola ye mopanzi yo batiki yo mpe mopanzi d'accord apres basololi aseki wana ye patron wana akei apres ami wana azongi atuni nga eleki ndeni nayebisi namonango lokwa natrouvant normal mais ezo dérange nga ayebisi nga t'inquiète komitungisa te eza nango elongo te ya mabe nazwi mbongo napesi ye apres nayebisi ke apesi nga na iPhone apesi nga na iPhone 14 Pro ayebisi nga malamu yo moninga oza en chance yo kuta ozwi telefone nga mpo nazwa telefone napesaki banini ebele tokoti na restaurant mpe tokoti bisika ya luxe tokomi osala mpe bavideo apres na pokwa tozongi ndako ye ake na ye ndako na ye nga mpe nazongi ndako nakomi osala bavideo namoni baabone na nga bamati bavie mati na bajeme ekomi un temps ami wana azala su na TikTok te bavideo apiblia su te mais continue ezali eza so obengi appel na WhatsApp boye ayambi te aza mpe en ligne te après na yo obengi jour mosusu na yo obengi avant-hier nabengi na WhatsApp ayambi nabengi appel video nayebisi pourquoi omona na ta na TikTok te na WhatsApp oza connecté te ayebisi nga santé na nga ezo déranger nga moyen nasala bavideo eza te ayebisi nga nakoka su te nayebi te soki nakovivre nakoka su te nayebisi na ndeni après atie telefone boye parce que alataka elamba likolo afiniki so dra so liputa nayebisi eza nini alakisi nga na sexe na basi na sexe na biso basi bon ebebi epoli wana camarade oyo amemaki yo epai ya monsieur oyo bokendaki apesi yo iPhone 14 Pro Max apesi yo na $600 ouais ntango obengi na appel ezalaki appel vidéo oui ezalaki appel vidéo après alakisi nga ayebisi nga tala nde nakomi ayebisi nabangi nango nabi ekomi boye ndenge nini napemi nabi oyo eza so normal te nayebisi ça ira esila na mo tosisi mpe osolola wana nga mpe nayoki mpe esu te nayoki na nga mpe classe nazongi nasali bavideo na nga naobengi esusu telefone eleka te na WhatsApp eleka te appel normal eleka te apres yo oleka lisusu eyo oleka nabenga ayebisangaki mon ami nakoka su te nayebi te ke soki nakovivre lisusu nayebi te eloko nini yango oyo etindaki nga nabi ekomi otungisa nga meme ata so okende ekole boye naokende me mayele na nga eza su ata na ekole te eza su na classe te ekomi ka na makambo wana après un temps papa biso mpe esika azalaki na voyage na Gabon kuna beli après bayoyebisanga ke akufi
Wana na akufi papa wa botio. Oui. Na niveau à Gabon. Ouais. OK. Baby singa akufi. Parce que moi un peu sous ya otinde la kembo on peut ezala isouté. Des mois na mona suba règle na ngate na mona suba règle ngate. Na mituni. Et bon ce que pour ni na zo régler souté. Yango patron a eu chance na ngato ndeni. Pour notre vent sous normalité. Notre vent sous normalité. Ba yebi singa papa biso kufi na makambu na makambu so yo bakisama. Donc na mimoni na komi na katikati. Na mimoni na komi na katikati ya makambu. Poe bakundi papa boye na boye. Koko na biso pe akola ki makasi banoko pe bazobima na bango ba ki pe susu ngate. Ba ki pe sungate na bima na sa bo etali su bango te. Etali su bango te. Après na yo mona ba yesinga ke amino ozaki na ye asayini no akufi. Na bi oza su normalite il fallait na sa nini o. Na contacter bato na mona na TikTok. Bravo Jésus. Na contacter bango. Pour et comment on tient un souci makasi. L'air na koti na nini o na bravo Jésus na moni ke besoin solution. Beaucoup personnes solution ça ni na bika lelo. Pour na mona exercice normalite parce que na c'est 2 mois dans régler souté. Na régler souté parce que camarades na ngai mon da abeba kisko. Ngaso na luki na contacter binote c'est que ngapi na ozalaka bon ngapi na kufa. Pour na zesu na tante. Yaya. Tous en ont ke awa parce que na comprendre moi qui m'a pénaté, il faut la tourner avec des précisions pour nous en la compréhension. Ouais. Muto yo kendaki panai. Tango pesi ba bande de jeunes qui na yo. Na mbala liboso yo pesa ki ozo yebisa biso a pesi yo $600 a pesi yo na téléphone. Et yo ko arriver makile yo ko lwa libumu passe makile bimi yo. Oui. Siko. Tango yo ko arriver bon. Est-ce que zora ki lisusu pour la deuxième tour yo ke ndeko pesa ba bande de jeunes to ka na mbala moko oyo pesa ki wana se fini. Ne pesa sur deuxième tour. On peut passer sur deuxième tour. Oui. Deuxième tour, on appelle ça sur $600. Oui. Alors, tant on appelle sur $600. Camarade Oya Mimakio. Ou bano qui ne peut pas naïo et qui place à Vandaka, famille naïe, ainsi de suite, to beaucoup talara la niveau à TikTok wana. Bon. Wana na TikTok na yeba gina isika banda fanda te. Leo to banda kuta na restaurant wa yebi sanga ki nazalaki pa biso na Kimbanteke kuna me na longwa kuna na zonda kuna na lemba na zonda kuna na lemba siko le amoni ke esimbi sute ya mona ndi asani aza isuna makoki te ya kofutela ndako azongi epa bangu kuna na famille na bangu. Wana camarade na. Oui. Est-ce que c'est na tu na ndinga mabete? Na minute yo comme na agini. Nga nana 19 ans. On a 19 ans. Oui. Depuis déjà oyo bani marambo wana. Et ça il déjà combien de temps? Et ça il va 6 mois. 6 mois. Oui. Alors, na kati ya TikTok na yango. Ko bane ko tia ba vidéo à moitié nul. To bane ko tia ba contenu nini ya ba vidéo oyo bane ko tia ozaki na poso koma na ba follower ebele. Ezaki ba vidéo nini bane ko tia. Bon, ezaki ba vidéo na banda bina. Ko bina ba musique neti ndeni, ba musique mondaine oyo ka to mona na monde. De bane ko bina na mo ilamba muke na tolo to na do on lata bilamba convenablement ndenge sengeli mo salata. Non, na banda lata bilamba muke kilota mukuse, ilamba mukuse. De so bini bongo aluchi na TikTok na. Ouais. Des camarades wana aki badio bane ko komela ye a répondre kité. Oui. Tango ko mona yo ko komela abonné belé
ayo répondre yo. Oui. Ndayo memo et pas ya moto bokendaki. Ouais. Est-ce que vous avez une idée ya place oyo kendaki? Place on a kindaki. Et pas moto wana ndako na ina si ba koti na velo ça na idée te. Bon, ezaki na mutuke na idée te. Na idée te. Ezaki na mutuka. Mais référence au bando ko te ezaki place ni. To banda kuta na restaurant ya Gombe. OK. Deso bokutani wana ala memi bino. Oui. OK pa na ye. Pesier ba bande génique. Oui. Sur depuis oyo pesier ba bande génique na deuxième tour. Jusqu'à maintenant, ozo balangai qui osali combien de mois ozo mon a perdu mensuel noté? 2 mois. 2 mois au regretté. Oui. Au moins on a raté règlement roté. Non, après au jour où on a koyaki, je me souviens qu'ils vont passer na moni matanga et yamakila. Si wana na mona sauté. Tina lelo. Oui. Bandeko na ngai. Bandeko na nga to sambela. Zamba lingi biso me biso to lingi zambe te. Zamba zo ami kabi. Lokola mbeka po nga to za la sauver. Mais yo zo milinga ko kabe pa zambe te. Pourquoi to nga to vivre na marama mokili? To mi koti si na marama monde. To mi koti si na mambo etali loyenga mokili. Likolo ya babone po na TikTok nende kwa ki apesi ba bastru na yo ba bande de génie qui na yi ki bo mwasi na yi sans pourtant koyeba. So ils na papa na maman bo talanga de Michel lelo. S'il te plaît vraiment la segi bilu excuse. Papa so mama za musika benga mama ya. Mama so papa za musika benga papa vanda pembe na yo. Papa maman s'il vous plaît. Naza mwana na kati ya famille na bino. Naza leki na kati ya famille na bino. Naza pe génération mort peut-être na yo mutu bali mwasi au bovandi ensemble. Et là on est dans le bas c'est capital. Tobotara pambate. Na oko ebiso lelo par la révélation qu'on s'attendre était que nous oboti mwana oboti na propre force na yo même pas. So ezaka na ba propre force na biso. Yambo ya mokili to ezaki créer mais nzamba sala dana œuf. Babi magina na. Ils ont ministère caché ensemble. Kota la Jésus o ayaki loko a rédempteur pour nous sauver biso. Marie Joseph baboti Jésus. Mais vous pouvez imaginer que Marie a zongi vierge na sima robota Jésus. Ça prouve suffisance que ce n'est pas papa Eli dans sa la fort abota na moi cité. Ils en zamba travers biso. Après ma bota ina Sarah. Combien il y a ajo après ma koma ina mo. Pas bota yi mona Isaac. Isaac na makasi na yete. Yo zana mwasi na mwana boboti. Bobulete ke bino boboti na propre force na bino. C'est Dieu qui a voulu que bobota. So lorsque Dieu a voulu que bobota. Bozala soudé, bozala ensemble. Place ko sanganizali. Diable ya kate pour ma distraction. Soto landi cause o ekomeli ndeko ya mwasi pour que le lot vine koma na état o ekomeli, c'est à cause ya ba parents. Pourquoi à cause ya ba parents? Nzamba dit que ndebo sangani boboti mwana parce que yé mutapesi bino mwana. Azui e muso zaki na suki muke ozana mwa libandi. Azui libandi apesi na mwana na. Et muso yo maman ozana suki ebele, azui suki ebele achi na mwana yo. Vous pouvez imaginer que mutu moko bino bobimisi, azui elongi na bino mibali. Akobi ko bimisi elongi na bino mibali directement. Isa makasi na yo te, isa makasi ya maman te, makasi ya papa te. Eza volonté ya Nzambe. Ndasuni na kati na bino pour que bosimba mwana. Alors, lokola ennemi mission ezali ya ko séparer o Nzamba sangisi. Ayebi ke mama tel papa tel ne ba boti mwana. Mwana wana za source bénédiction pour na bango. Mission à diable sera toujours ya ko détruire. A kotia confusion, a kotia incompréhension, a kotia distraction, papa qui est de côté, maman qui est de côté. Ce côté là, maman qui est de côté, papa qui est de côté. Sort ya mwana lelo
asibi open wana parce que diable déjà yeba que mwana oyo aza na mission oyo akoya ko servir notion à travers histoire li basa ni ba distraire ba parents na ye po ba kabwana bazwa point ya kokota. Papa mama s'il te plaît na kati ya bolingo ya le haut ya le bas mais on la ko senga na bino bobongisa likambo na malembi. Ba parents ne ba protéger. Nzamba za berger. So nzamba za te yeba biso ba brebis. Toko tambola bien te toko panzana. Eza ndenge mona ba parents. Tant que bo se réunir pour que bobo ta mwana. Yeba ngo lelo ezaki na makasi na yo papa te na makasi ya mama te. C'est par la volonté de Dieu. Bobo mabana na bino na ndenge oyo esengeli. O eza plus capital. Ndeko nanga mwasi nazongi pa na yo. Parce que Zamba sali ngolu oyo luka biso o confesser mabe oyo sali o ezu déjà tant de mois parce que ebele alikambo banaka na mibali déjà mabosolo bala biso obi de 6 mois plus na 10 mois déjà oyo ozomona ba période mensuelle na yote si on fait analyse to que déjà une affaire déjà ya ba 8 mois alors ezo mi mabiso pe vers année tala le mot to otoza na 11e mois le toza soki ba le 20 kala mingi te awa mois aussi là to kota mois de décembre. Alors par la révélation il y a guide à Saint-Esprit on a envoyé bisayo il faut yamba Jésus Christ comme Seigneur peut s'offrir il y a la chose le plus important il y a nyos tokolo bana moment où de deux vous êtes vierge. Oui. Place au kindaki wana. Des place bazui virginité na yo. Nasima oyo monaki makila kotango na makolo ekiti na tapi. Apesa ki papier mouchoir. Oui. Et papier mouchoir wana des places azwaki ki mobimba na yo. Alors période mensuelle est plus important pour la moisi. Moi sport à conserver na yebite so ba médecin ba na kosi bango. Il faut à mon période mensuelle na yi. Na si ma période mensuelle na yi bon vu les bandara. Kosi moi komi na mouvement pour que et permettre à kangazi. Déjà comme on a période mensualité et ça déjà mabé. Alors aux a trop jeunes. Il faut pas qu'on ait une vie, il y a envie. Contente-toi de ce que tu en as. Ou est subir yo comme peine parce que aux 8 ans, il y a ensemble na ba parents. Ba parents ne ba la qui sera nzela. Et camarade wa memio. Azé sont invités nous to ebisanga. Mais moi, je vais te dire, n'engozi matambe no chi ao. Si ozo ye obike na ye ao na chez biso, ba pesanga solution. Nzambo to bondelaka. Jésus Christ de Nazareth. Solution dans la carte na yo. Au mon période mensuelle na yo. Nyo so azo que le rôle identité na papier mouchoir azra ki wana tonga pesa ko o se nettoyer. Moto na minute epe na kana bango. Amen. Et l'autre au salangana yo awa. Ezali ya ko recevoir Christ. Ya ko senga nzamba koma guide suprême na yo. Akoma acteur principal ya vie na yo. Na moment où zo le boko no mobile tchana tolo. Le boko no droite. Ça la prière on a simana ngai. Lo bakolo Yesu. Kolo Yesu. Na yepa na yo. Na yepa na yo. Na tambwisi vie na ngai. Na makasi na ngai. Mais lelo na kokite na yo senga appui na yo. Na tambwisi vie na nga na makasi na ngai. Mais lelo na yo na tambwisi vie na nga na makasi na ngai.
mais lelo na yo kosenga appui na yo. Natambusi vi na nga na makasi na nga mais lelo na yo senga appui na yo. Nzamba lola. Nzamba lola. La Bible nous dit La Bible Ozali nous dit hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit Ozali hier, aujourd'hui et éternellement. Nasengi. Nasengi. Oya na kati na ngai. Oya na kati na nga. Ozwa kiti ovanda na kati na ngai. Ozwa kiti ofanda na kati na nga. Nalingi lelo ngai. Nalingi lelo ngai. Natambola te yo nde tambola na kati na ngai. Natambola te yo nde tambola na kati na ngai. Nabebisi destiné na ngai. Nabebisi destiné na ngai. Po nazangaki yo. Po nazangaki yo. Mais lelo. Lolenge nasengi appui na yo. Lolenge nasengi appui na yo. Kolo restaurer destiné na ngai. Kolo restaurer destiné na ngai. Namona lobiko na yo. Namona lobiko na yo. Vi na ngai kende liboso. Vi na ngai kende liboso. Nayambi yo lokola Seigneur pe sauveur. Nayambi yo lokola Seigneur et sauveur. Nayambi yo lokola Seigneur pe sauveur. Nayambi yo lokola Seigneur et sauveur. Tambola na ngai. Tambola na ngai. Amen. Amen. Totanga na passage biblique Moïsawa pour na tozwa une bonne compréhension. Nandeko nyonso zotala ngai et on a recours à la minute oyo. Naza lokola Jean Baptiste. Tozobela ko Nzambe pour na yozongela Nzambe. Omoni âme oyo de tozwango lelo komi pa Jésus et ça na fête monene. Pourquoi Dieu a tika ki asala nyonso oyo pour que yozo tala ngai otika vi yozo sala à travers témoignage ndeko, à travers confession ndeko ou yamba Jésus comme Seigneur et Sauveur. Atana nzela TV ou yamba Jésus. Benga biso, on va prier avec vous. Kozanga mbongo, kozanga moya ko vivre tende salisa yo buzoba te. Difficulté comme la rabiso nyonso. Mais Nzamba songa rabiso toujours. Totangi na Romains chapitre 12 na verset 2. Je lis par le nom de Jésus. Amen. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je recommence. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La version elle me le bani de konangai. Tous au monde actuel oyote, le rôle à modèle. De konangai. Tika vie ya TikTok. Soko zo sala TikTok na yo pour édifier peuple de Dieu. De na chibis to salara awa. Gloire à Dieu. Mais si tu le fais ça, et la main moitié ni, pour la détruire, sache-le bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Au moins la bénédiction te. Nombre de vies aux orawana, na moka na biso, toza éligible te pour nous revenir na TikTok. Ah, combien plus forte raison pour gagner biloko nyonso ya mokili? Il y a encore 6 millions de vies. Il y a encore 1.5 mégas. À faire du compte au pètre âme na yo. Parce que ndeko nanga waza lelo awa, to récupérer âme na ye quand na prière o ayambi Christ comme Seigneur peut sauveur. Bosko yo muto sali na prière wana yamba Christ comme Seigneur peut sauveur te. Obungisi âme na yo. Aux unions so linga woso. Aux nombre de vies. Aux visibilité. Aux audience. Mais obungisi molema na kati ya vie na yo. O sele lorote. Vie on Nzamba tena biso la vie paisible ezali au boti, au balaki, au sombi, mutuka, bana ba okende classe,
Ba parents o ba boti omoni bango bana ba vivre bien, c'est fini. La belle vie o eza na biso, c'est ça. Ezate ki yozu bana o kabi mabota o kaba à cause ya kolinga ko gagner mingi. Ozo mi bomba. Ozo mi kote sa vie na yo na kati ya libulu. Ndeko na ngai verset oyo etalisinga na yo clair. Tika vie actuelle et là ta yo na comportement. Le contraire, ça là où ils désir ya Nzambi. Il va te motiver, il va t'aider, il va te fortifier pour que bima héroïne ou soit au bima héros na kati ya circonstance nyonso ko komelo na vie. Ndeko na ngai tozo bima toke na yo et on va faire le prière. Donc ça là vraiment auto bengi les prières na pluriel. Pour banda ko sambela na yo jour après jour. Prière est belé Zambia lola a repesa ngulu na kati na yo. Oko retrouver période de maswele na yo ainsi que okobala okobota. Soki bango bakanisa ki na papier mouchoir o bazui de bazui mobimba na yo pour que ça la sacrifice. Moi je vous dis aux ala sacrifice ti. Bango ba préparer que aux ala liwa mois de décembre ou ngoko mangote. Mais moi je déclare au mois de décembre au mois de l'année 2026 nyoso rosala et qui est paisible. D'accord? Amen. Merci d'avoir de connaître sur batala kibiso Nzambe ya lola a continuer ko songa biso. Soki Jésus azongité trokuta na susu na oisika pour nous allons toujours édifier la émission oisalaka derrière le masque pour na toyeba ko sala toyeba ko tambwisa reste ya vie na biso kimia etika na mabota na biso par le nom de Jésus Christ. Amen. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Nzamba salanga bikamo po ata yo nde ozawana nazomona eloko te mobimba no nde ozawana na mangala za eloko nga okokanga te yaka oye émission osilisa baokango lo mpe obika jamais yo kotia lokolo na ndako na bango soko meki kaka tala porte lupango ozoyoka moto moye tokota na lupango wana mais tole déjà mama na papa akuma leka bon mbala du ya sali atiki mbala sali rapport atiki la musumbala sumbeleka konga na makaya bale esili akena sakani na ye atiki na vie na nga na bandolo bafuna bala mobali azana mituka mapangu na kuchi déjà mobali wana déjà azwa vie ezaki bizoko bandeko na ngai tellement nazaki mwasi moko na bandeko envie po banganga batravaille po nasali nyonso mwasi akosala mobali aolingaka te justement bayolakisa ngai nganga moko. Suivez l'émission Derrière le masque chaque jour à partir de 15h45, 20h45, 23h juste. La rediffusion 9h50. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.